C'est-à-dire, place où on a simbama, top source à revenu nanga, boye bien on dété. Yango bo tatoni. Bo sali koto mabe. Bo kenda ko sa soube monsieur pas na été, achela abatu poison. OK. Bo sala sou bo été, bo été. Mais nga na zo évoluer nanga kaka. Na sara polémique na Karinte. OK. Aza consoeur des deux. Na sara polémique na Yvette T. Aza consoeur. Karine a sa raba vidéo rarement. Chaîne na écoute raba vidéo rarement. Et Yvette pendenge moro. Yvette tout de fois me suis hier année ka soit linga répondre à ça l'émission. Polémique ya Sarah Tola. Par exemple, il y a Sarah, Karine Mokonzi, notamment à 3 personnes, Yvette Kalombo et Profita Kananim. T'as dit au moni mutasala o mabe. So limbisa etata ba chele mbongo. Obosola, aux cœur dur, voilà, parce qu'à choquer on a vie. Tout le quoi, tout propulsé comme ça, mais tandis que Wenge, batu critiquer que elo que sangi si bango mbongo, mais katina yango bolingo ezate. Tu peux avoir raison, comme tu peux causer la raison té. Mais yoka, n'est-ce pas oui? Unité au Wenge ça les a mabete. Mais ce que unité wana ezana ndela ya ndule vrai ou faux? Vrai. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, Mbote, Bandeko Balandia, l'écho de bonne conduite, voilà. Esengo, Ezali et Panangai, Tadi, Ngala, pa Mokolo Alelo, Yako Yambela Bino, Lisusu, Mwana Mboka, concert Nangai, Sarah, Tola, Oezalaka, Momesano, Alekaka, Awa, chaque lundi, pe vendredi, une façon, Yako Salaka, analyse ensemble, na Sarah, Tola, analyse, Oyo, Ezo, Tinda Bisoka, Kaftolo, kwa moyen, Tolo, Sarah, Tola, Alobi, Nano, Aloba, Boete, depuis Abanda, Moussala, Nae, Odon, Lelo, Azolinga, Asolana, Bino, Lelo, Azolinga, Afungulana, son cœur, Apé Sabino, Makamboye, Abomba, Oyo, Alinga, Kolobate, na média, aujourd'hui, Sarah Tola, Akolobango, Nyonso, Tokozala, ensemble, ici, avec, Sarah Tirena, ça n'a donc annonce, Naza annonce, laisse-moi parler, Sarah, voilà, donc, Lelo, Tokozala, une façon, il y a même la Bino, Makambo, Bino, Bolinga, Kamingi, Toko toucher les intouchables, Mokolo, Lelo, une façon, Yako sala justement ya même la bino makambo bino molinga mingi bon délivre tokoki ko fungula déjà malembe to fungula malembe ba mboka ba comprendre ete tozali na Sarah Tola ya ba Sarah to luka pe moyen to pesa ye maloba parce que mokolo lelo Sarah ko luka moyen aloba to pesa ka maloba sko to sa nini to na chouette mosa na biso zaka to tuni mutuna yo ya noli Sarah Mbote. Intro non bien té t'as dit. Mbote na bande konyos to bolanda biso mais franchement intro non bien té. E bangisi yo ou non. Ilo ni bangisa ngato banga rali wati. To respecter ka bato. Ou bien ezo bangisa nde bato bazotala. E bangisi nde bato baotala. Nga eko bangisa ngate pona banga rali wa na Nzambi. Mais c'est Nali felo. N'est-ce pas que tu as dit le loto à cœur ouvert, n'est-ce pas? Mais c'est à cœur ouvert. Est-ce que vous grimacez bateau boy? Non, mais na grimacé bangote, na yipsi bango kaka ke bazala do agité te bazala prêt ya koyoka. Garçon oyo. Et puis ba supporter. Nous ça rayo li la nature na sepeli ne créer plateau sur libanda boy, ça va. Te mais je oyebi ke biso to na ba bisiki belé au sala ba émission bien que bato ba finga na bango biso non mais même les insultes là ce que sur les réseaux sociaux pena biso non ya biso bataki ça au bio comparer émission na plateau na ba émission na bango na cause parmi les 5 à ta deuxième personne. Voilà donc mais apena ça va vraiment plateau moko bo banomo na pena on toucher na munene mais ça émission plus mo ma bébé imperfection na simana bala non il y a un structuré que mutu pena soit côté à tali image oui on a plateau par rapport à netka na legi na batatente et mais batatente belé ba na plateau te kana salon na ye place aza
azuka DVD à Tiwana pour finir pour biloko donc les kaka. Voilà, Sarah, avant to kota pena na maman na likambo mokolo alelo na koluka mo to sala moi analyse oyo parce que tout le monde en parle. To koki kolekisa yango te mais bandeko boza vraiment prêt. Boza vraiment prêt. Beaucoup limbisanga pour na makambo donc et kolobama ao. Donc mais tout ça donc analyse oyo. Yozali une Congolaise. Aujourd'hui aussi, au comment lutter pour la bonne cause. Comment na Wenge kosangana pour na yo sarato la nan. Ezo sala yo nan ndenge nini? Non, eza unité eza mabete tadi. Kosangana ya bien. Et surtout bango toyebaka bango na barando moko ke un jour bakolo banate mais basangani baseki balie esika moko. Eza mabete. Eza mabete moni Nzamba linga kosangisa batu. Voilà. Kokabola batu ya diable. Na ba circonstances, na ba réalité monsieur comme la batu na vie. Déjà dès le début, il y a na bango tant to sara une mission na sara nga et c'est pelsinga eza acte moko ya bien à féliciter parce que au moins même les lots na Congo, ba division est commis partout. Voilà. On se comprend. Mais concert wana et puis est tombé le 30 juin. Et il y a moi force nango. Dernièrement tout le monde a confiné wazé quoi. Basangana ki. Oh tu es dit qu'il faut Satan nzambe ba yo kana po bango ba solo là. Donc ils ont là que ça m'a moko ya bien. Mais ça makamba bien il y a ko copier s'il faut copier parce que ba pire ennemi otoye bara mais les lots ça ensemble les sous. Voilà. Donc voilà nzamba linga bomoko. L'union fait la force. Voilà. Mais exemple, on a, il y a Wazé Kwana, monsieur les gens Quadra, monsieur l'ambassadeur Oyozui, mais les gens se disent que Wenge, Basangani n'est pas Nambongo, mais tandis que Félix, na Kofi, Basangana qui pour Nambongo, justement pour na Kolbaete, il est temps, tout le moyen, tout chanyon son assez, tout le tout propulsé comme Sala n'a pas Sala, mais tandis que Wenge, Batubazo critiquer que Elo que Sangisi Bango Mbongo, mais Katina Yango Bolingo Ezate. Tu peux avoir raison, comme tu peux causer la raison. Banani Bazaki tant que sang c'est la bongo. Point d'interrogation. Félix Oisé quoi et Kofi Olomide. Oh il est kana C. Ngana yope tu éviter. Mais il y a important objet au moni et zaka réconciliation. Donc ils a très yango kande ya mutu ya yangwana. Peu importe ya mbongo ou pas. Tout le monde a réconciliation. Et puis, tout combien va tu pe bango bambongo qui ba yokana ba yokana ti. Voilà. Donc peut-être malgré mbongo batie, mais na kati na bango pe kanda wana tadi. Au moni mutasala o mabe. So limbisa tata bacheli mbongo obo sola. Ozana cœur dur. Voilà parce qu'à choka on a vie. Donc c'est-à-dire bango tabacheli bango mbongo. Mais mitema na bango ikoma ki prête ya ko céder ke ba solo là. Ba umeli na barando angoti. Voilà. Donc camion sto na commencement nango et puis à la fin nango. Shit na bango yango na ba yokani ba se réconcilier comme auparavant. Malgré que moi ba pique ala ki mais au moins automona ba se réconcilier ba vendre sous ensemble, ba royemba sous ensemble, voilà. Mais ils appellent au col à l'époque mariage Didi Kinoa Nina Maman Amida devrait livrer un concert ce jour-là mais à Boya, c'est ça. Pendant que Yena JB à l'époque bano Simbate mais à Boya lobby malgré l'argent je peux pas trahir ndeko otonyo kwa manaye bata ebele to lekisa. Mais t'as dit sans Wera Jiba ngaza la nul. Il faut ebango. OK. Sans JB Wera ngaza la nul. Au moins na vie même na politique to za na opposition. Oui pourquoi opposition wana nga mona ngo ezara loro la et poussaka. Et poussaka makasi ni sous la pouvoir. Ennemi wana poussaka, poussa pouvoir, on sa force à pouvoir batu ba tala babi pouvoir ya matata etande ba combattre ngo. Ce que ya lora yo mutu soko za na binemi te o bazo combattre yo ya wana lo kanzambe te. Voilà. Oza rien. Il faut za nango. Moni jibe so wera za kitanga za elote. So pe wera jiba kitanga za elote parce que bango mbale succès ba sali une époque na bango lelo so to tchena musique na moni no bato ba sali yango te. Voilà. Bakoli tana bango le kiwi mais ba 8 ans ya succès na tana bango et puis bango bien na bango ezalaka ba bunda ba ndule wera beti koto ya beti koto ya beti koto ozomona
polémique na bango nga mona ngo ndire zara na nga loyal zara na ba fin fondé ya biso ezala raté parce que oh bango basala lelo non na moni bato basali yango te to mona ba barando o faire na fali eza ngo ga barando ka normal mais o jibe na wera basala ya bato bazoka na ba martyr ba kufa même bato babunda bitumba donc to mona il fallait que bango mbale bazala ozo comprendre yé na adversaire na ye yango moni bazo travailler bongo jibe so sala ayoki wera mona mai wera yeli awa ngafona travailler koleka na yela awa tadi so travailler sans adversaire au ko avancer te faut na ba adversaire faut na bato ba critique ko faut na bato ba finga ko faut pourtant bino bo critiquer bo finga nganga mosko na vandi bon mwende bango ba vandi awa na obimila awa ne place ça la différence à mutu bato batali mais franchement ça ra les cas bango ne lo moko ya maele voilà comprendre donc bango mi balé wana nga sepia na la polémique na bango et ça montre aussi nengo utolo baki wera boya mbonga titi kinoni pa beta concert o eza tele lo na bitema ya biso ba congolais que ata ndeto za boy na bike t'as dit to la polémique mon loyal na réseaux sociaux nga bundisa ke pa bundisanga mais na koki ko permettre étranger mo taïa a tchubelela nga tadi mbeli parce que c'est ma consoeur vous comprendre alors ndenge moko jiba wera salarango na mariage a Didi Kinwani ezaki que oh frère nanga to bundi na to utine loin sans yenga na ngana zalate sanga epanga zalate peu importe ya magamna ya barando to zaranango mais nakibo moto c'est mon frère a muzika na le rwanga nde na olinga basala te nde pe na olinga basala ngate a protéger musique ya moninga a protéger balobani pouvoir ya bango ba musicien o eza différent na biso na réseaux sociaux jamais un chroniqueur ou une chroniqueuse a koki kondimade loko bongo pour na ko répondre les sous kaka na ba rimer o ya bato to mona pe ba ya André ba Luka ko sangisa wera na JB ba beta concert ba tia ba montant moko boebele ba beta mais esimbate mais juste concert moko ya wera ka boe inattendu na Grand Hôtel pour na 4 jours JB akenda oyo bato banaki ko s'attendre que non pour la Sangsaouer na JB il faut des millions il faut mbongo mais akenda ya ofele donc ce qui veut dire que kati na bango bolingo ezo ko renier saratola naza lisusu na besoin na comprendre aujourd'hui na yebité ce qui na bajo na mbale ba stratégie au lukala OK bakosa biso fort JB na wera bakoti bala na polémique na bango OK ce qu'on voit polémique na biso na réseaux sociaux kosa ta comparaison en a dit pour place de côté la base il y a mamouto et les canaux même dans les réseaux sociaux polémique ya wera na JB comme si bon ba millionnaire ngapen ça que na tout nos question tala wera atongi combien ebele asombi combien toke sous kota JB atongi combien est-ce que bango mbale ba nde bazawa na ba forcer la musique itenga lo bango moni même na stade wera na JB ba na meilleur ou ba pesa na bango ti ba beta musique pona ola musabiso mo nostalgie wana momoni meilleur ezala ke JB na JB mukulupa eloko ezati ba forcer sous nature te parce que ba atteindre ba objectif na bango déjà ba sali ba ko sala ba commencer la retraite vous comprenez donc Nathan na bango ya succès ba sali polémique moko loyal et ba profiter nango polémique ambongo nde ya JB na wera voilà ce que polémique il y a Saratola notre pas ngana na yepse ki bato ba fana na makamboze bela je nga no ke malembe polémique ya Saratola par exemple il y a Sarah Karine Mokonzi, notamment à 3 personnes, Yvette Kalombo et Profita Kananim. Bien, autour des questions, moi bien. Déjà de 1, na sara polémique na Karine T. OK. Aza consoeur. De 2, na sara polémique na Yvette T. Aza consoeur. OK. Vous comprenez? Pour ceux qui ont la polémique entre nous, on a mon aké. Bato na basara ba polémique ya tcheye pa tcheye kuna tcheye pa tcheye déjà so tali na ba carnet d'adresse ya ba chaîne na biso moi je travaille plus Karine asara ba vidéo rarement chaîne na ekota ba vidéo rarement et Yvette pendenge moro Yvette tout de fois me suis ya raneka so alinga répondre à ça l'émission
Mais ngai chaîne o eza cop nanga, je travaille chaque jour. Donc moi tout ça concurrence wana polémique wana ezate. Mais au biso to salara ezala ndé qui moté mamabe. Ah, oh, reconnaître na yepta ki bino bocha ba kit. Bo bengi na ba voisin le code de bonne polémique c'est-à-dire et qui moté à ma jalousie kaka. Non, tu pratiques polémique. Au moins, polémique. Polémique, c'est ça. Virginie va travailler. Va travailler à l'époque parce que les réseaux sociaux et qu'on dit moi journal à TV. Mamie, il est là 12 h. Vous comprenez? Yépé na canal qui à l'époque Ziksa Bango. Côté Nana Bodouga. Côté kuna nani oyo Evelyne Camon. Côté kuna nani oyo Katasuki. Hélène Kalema. Laurent Tendance. Mariana la Tortira. Au moins polémique na bango. Baza où est la actualité? Polémique angwana. Leadership. Te bango baza où est la leadership? Te baza où est la actualité donc? So net orchestre mo outil poto yé pas ya babango muto liboso. Est-ce que on a kia polémique à boulot? Ah mais ça ba misusu pe masoi. Ya on a tout non. Est-ce que vous comprendre qu'il y a polémique à boulot? Ya bango yango wana. Baza oela ki leadership wana ke ba ngane mna yamba jibe mingi. Bango po bango ne baza oela qui est ngane nazawa na émission nga dimanche ngam na yambi star leader koleka bango tout omona wakangi we rakoto koto kuna wakangi jibedo mona mutu benda osa bazo imposer ba manzaka na bango sko yebsepto na réseaux sociaux ata 3 chaînes ni basara polémique à genre wana tozate do biso sara na biso polémique te biso ça ni ba clash. Motema mabe na jalousie. Longola kutu clash. Okay. Pour yo clasher moninga non sans cause et faisait cas jalousie. Okay. En dehors de la jalousie, oya clasher te. OK. Oya clasher te. Hormis ba analyse, ba base, ba blom sous to créaka, to créango parce que tozana matière te. Okay. On travaille pas. OK. Parce que mon to azo travailler base cause à la éco yakanango tantôt plutôt mais au cause à la base de la BST. OK. Il faut retravailler en moni ba te belé le loba sali ba chaîne YouTube sans cahier de charge ayebi déjà que ndé na ya YouTube boy na ya bimana kombo Sara na ya bimana kombo voilà ba otalanga ba to ba linga kete ba soutenir nga donc moyen tout ça polémique ya te parce qu'on travaille pas tout bossa atteint. Yo ratinde zara muntu ko sala live na sima caméra dans le noir tu parles on travaille tu travailles pas oza reconnu te ba peut se trophée mukoni ya ngomoni kapasha utozo trophée ba to babio kapasha bana papa est-ce que trophée zolanda succès zolanda travail kapasha travail ana plateau wa yambara bato ana adresse fixe et attends la facilité même ya bata ba contrat ba publicité et tchéri ba contacter. On se comprend. Donc, les lois yango moni na réseaux sociaux ko bongeza moi passi. Parce que polémique loyale to yebi yango te. To travail à kate, to zaka na muté amabe. Na pe ce exemple. Ndenge bato bakanisilaka. Ba période moko na kota système ya oyamba parce que nga na chaîne nga na za rappel même na ida oyamba bato te na bana fonctionner quand na ba live na nga moko. Alors on a que c'est décidé non je parle bien avec les artistes pourquoi pas na yamba bango ba ya ka ba émission. Comme yamba ba artiste na yamba sœur na nga buibui na pesi mbote na yamba ba minata na yamba bato ebele na plateau na nga. Na yamba vie na nga Fali Maswaku, na yamba ba Barcelone, nani princesse, na yamba bato ebele. Mais ce qu'on t'a le salaki, tellement batou baza limité na cerveau. Motema mabeza. Ba qu'est-ce que koluka moyen ni ya robo manga na batou wana na ba comédien. OK. Ba o baza rapire pe ba comédien te koskenda pa na ete ko solisaka ete ko yambaka ete bona boy. Ba salap na click yango moni bato mususu soki baozika faut batika bango bazika parce que kotala bango lokwa ndako ezozika parce que au monde abunda ke bana basi le rôle yo basala ekiri mobimba contre yo moko ka po ba déstabiliser chaîne nao menga chaîne nga ezo vivre nango ka ezo vivre
bato mususu nde bazaka omoni Congolais za tellement muté à mabe tadi Congolais kozala omona ozo avancer comme calculer Sarah zo ambongo wapi na ndenge nini c'est que YouTube to casser bakasanga kota ba comédien wana na yamba bango pe susté mais chaîne ezo continuer kaka donc c'est-à-dire place on na simbama top source ba revenu nanga boye biango ndete yango bo tatoni bo sali koto mabe bo kenda ko sa sube monsieur pas na été achela batu poison OK bo sala subo été bo été mais nga nazo évoluer nanga kaka donc elaxi ke ata lelo YouTube bakangi nga na ko avancer na ko évoluer parce que source ba revenu nanga batu ba yebi yango te voilà donc to vivaka na monte ya mabe yango moninga na lobaka tadi polémique ça là non ça te taba ema l'ouest tala ba amant chic ba prêtre baleki kuna ba musique na mboka na bango donc polémique ça là non ça la te ce qui quoi aboutir kana haine na monte ya mabe tamie to tika polémique po wana ya polémique te ya clash monte ya mabe so ezana ngokabo ezaka to bano vivre na kimute mabe monte ya mabe mbongo ya te pardon botika na ngobino moko ngai te parce que moi j'aime l'argent na lingailo nyastu non sala moi retour na ngwezala mais so retour ezate ça sert à rien t'as dit voilà tant bien tol sokola maboko to kita minduki na ba peto boluka bozo na réseaux sociaux ya sambongo wana prenez les pétés sans l'argent mais au contraire na monde entier batu ba mona ke yalinga PTT mais c'est elle yende penanzambe oyeba na te tadi oyeba ka omoni mutu soko eza yo oya oloba te ke ngande nzambe na bino ngande nani ti mukilinde eloba omoni nga kombo ya influenceur wana ngam na pia ngote totala ngo ebimela wapi na Côte d'Ivoire pa makoso ya nga pe na seni na si kombo na nga na lati yo dernièrement uto benga nga Wikipédia mama Wikipédia nazu yango na lati eza ngatene na tenga na bengite eza onga na monisi kasi yango na binga skote muna créer yango eza ngai ba pesinga nazu na lati ozo comprendre donc awa na Congo t'as dit tozaka na biso na polémique kaka onga na yebi eza ya JB na Wera basali polémique ba peti nango ba concert a minene ba kotia yango ba mbongo mais oyo ka wa biso ki monter à mabo en tout cas ba ya bande ko nanga bozwa ba titre bozwa ba yoka bilo ba welaka ngam na yamba ba comédien boyamba bango nga yamba bango suste ngam na yamba ba mise ya boyamba ba mise boyeba na ba mise nyoso mukili nga na yamba ba mise te ngande nzambe na bango ya bozwa ba titre nyoso ya réseaux sociaux ngande munasala boyenga ya nyoso bozwa boko tsanga te parce que tout ça a polémique te po za mbongo te ola milata ba kombo ke nganga so ba chop na classement ya kinga wana ya titre oyo za nango wana ni bando tu na tu as combien d'abonnés bando tala ba live na yo ozaka na combien de personnes na kati ya chat na o 20 000 commenter 10 000 5 000 kuto commenter laisse tomber donc ba titre wana ya buzo babango bazwa ngai na batikala musala nga batikala ngaka musala na ngana kombo na ngaka ya Sarato la wana na influenceuse na nga babakisela nga pa makoso na suki wana mais ba titre nyonso bango basala wana bazwa polémique sambongo je le ferai jamais t'as dit na YouTube wana titre mususu mais koto ba moni oleka na moto te non ça la té non ça té voilà merci je vous avais dit serrez vos ceintures mon kile monaka et je comprendre que bango ba olinga succès ba mi pesi ba kombo mais so totali pe aboye Sarah nde nzambe na bango wana mukili mona elo ba pete po kongola na muté ya mabe maintenant bango mo bato wana pe ba yebi ke te Sarah ndaleki mais ba olobate siko ba titre wana nyonso to ba welela actualité mo rebimi mama mo azongi singa na kolobela ba actualité souté bozwa ba actualité bozwa na ba biloko wana nyonso bo vivre nango mais ba titre bo lata ebala na ba vie réelle bozana nango merci menga na Zara Sarato la
avec une tête bien faite. Voilà. Merci. Bandeko, il y a Top Media Télévision. Boende n'a qu'au souhaiter joyeux anniversaire à une grande dame depuis quelque part, Ninel Sindani Mafuta. Ninel Sindani Mafuta. Joyeux anniversaire à toi, ma soeur. Hein, que du bonheur. Une année de plus, ça s'est fait. Ninel Sindani Mafuta. Depuis quelque part, Nzambe Abatelayo, Nzambe Azalana, Nzakomba, Olenkumu. Sarah to la sono boka batanga ko chaka commentaire te pese no lingana tumba question ato che commentaire no boka ti yo kasi no boka ti no boka ce qui peut OK mo musika na bakisi maman zozona papa no mavakala nzinga na ko boka Sarah malembe voilà yango na lobi ba frère nanga ba sœur nanga ba consœur ba confrère nanga concurrence na biso ezala loyal sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel. Nous apprenons trop. Prenons justement l'exemple de Werason et Jibem Piana seulement. Nous apprenons même que Mutu Alongola Werason Naskol a même na primus Naskol a même na primus c'est Jibem Piana. C'est-à-dire quoi? Place au business. Donc biso penato yé ko sala cop. Micro o yaya yango mutu ezo futela biso banda yango mutu ezo pesa biso vie yango mutu ezo pesa biso ba deuxième famille yango mutu ezo voice biso yango mutu ezo balise la biso basi. Alors faisons ça d'une manière propre et puis professionnelle. Hein? Faisons ça d'une manière propre et puis professionnelle. To longwa na ba futilité wana to longwa na ko soutenir ba bêtises. Prenons l'exemple de JB et Werason, même business Lelo, ils ont gagné Paris Nabango. Voilà, c'est ça. J'étais en train, excusez, technique et la caprice nango, surtout que nous travaillons comme ça na condition obisoto lukaka poto lukamoto informé bien en temps réel. Mais Sarah, vous allez m'excuser, bandeko babalandi pona oyo to avec Sarah, je suis choqué. Mon cœur saigne d'apprendre et de voir ce qu'a dit Blanchard Mosaka, Obisonio Sotoyebi, Pembeni ya papa chéri, porte-parole à l'obelaka papa chéri, mais ce qui Blanchard Mosaka sali SOS, c'est que ma beza. Mais ma be wana ezouta nanga monine. Sarah o koko sunga ngai nayo Sarah nga na otika mambo Sarah. Sarah, t'as dit tu es sexy gâté. T'es intro non de sexy gâté. Nga souci na ezala kaso tout dans plateau. SOS de sexy gâté. Kasi Mosaka sali SOS. C'est pas que Mosaka zarambanga nga na mona mutako battre record. Mosaka plaira. Mosaka plaira. Nga sikone na kamwe. C'est un kulutu que je dois beaucoup du respect. T'as dit comme singa makasi hein? Non. Tous ont peut-être Mosaka a mutoyo abanga kana yete a respectaka mutu nyonso. Mais ceux qui ont moni Mosaka asali SOS à se retirer. Na kolingana noto landa audio ya Mosaka oyo ensemble na bino et puis to luka poto lubaka juste moi 2 petites minutes Sarah to la o chango musika o keko bomba ngu ya pardon ande nyongo tadi eza do nyongo te nyongo te na sengi da élément malende pardon na sengi élément batu bazozela élément yo kotiso na réalisateur na réalisateurs, comprenez, mesdames et demoiselles et messieurs, je suis avec des réalisateurs comme ça. Bah, éléments, non, babongi cité, mais bah, ça l'a sin senga éléments vraiment habité ensemble avec vous. SOS nangai. Voilà. Azo l'ensemble va conduire en boka. C'est Blanchard Mosaka, le porte-parole communicateur, il y a un BCBG. Et puis il y a un BCBG 4 fois 4 tout terrain. Nazana insécurité totale. Patron orchestre moko atindenga ba soldat na tongo ba levenga na mandat d'amener on dirait l'état na biso to azu na convocation ti car mandat d'amener ya tina va mandat d'amener flagrance ya kana sali na eviti na uteki mok ko assister la de ya camarade na ngai nde nazo zonga pona que émission na so wenge na ba Sankara na ba Piroge na ba Rojenga na kota na palais. J'appelle que Blanchard Lobby, patron qui est un benga qui me conduit tel, de de baser sur la me conduit tel, il va camoter pour bien dans ma musique, ici dans la musique. Il faut pas camoter pour la ça ou une BCBG 4 fois tout terrain qui est à prêtre.
faut c'est événement, il faut le seulement, il faut un événement. Il faut qu'on a Mosaka. Pour toi, Miki, c'est Simba la moitié. Le long à Tongo, tu vas payer là. La moitié, tu dois continuer à parler Bima. Le long à Bimi, la Simalanga Mbila est entouré par les Anthony CV, Babianga Nazati. On a lancé appel dans la convocation dans beaucoup de racheter pour attendre mon qui fait invitation. Pour comment la mandat la meni pour flagrance quand il est dans la salle na bomi mutu na yibi na violé na salle ni. Et puis là tu vas devoir non. Somme tu as bien le roman na TV na ko c'est na le roman na TV pour la musique. Mais comme tu vas soldat va quand mandat la meni te convocation ça là. On a prêtre dans la wenge. À mon appel pièce contre pièce. Pour qu'on se fait porter parole, nous avons fini à prêtre toi wenge. Il faut te sauvegarder wenge. Pour qu'on se fait porter parole. Pour me faire un spinning à mes mandat à mes pour gagner épée. Pour conduire bien là-bas, pour bien là-bas. Bah téléphone toi ça on va conduire. Il est bien aux années. Il faut avoir gêné belé. La femme sentir que non t'es wenge va toucher à monter, bah il va tourner va devoir là-bas. On va TV sur la TV. Voilà. Oh, je cogite, Fosunga, au communal en Boko. On s'en va Congolais, le Rolanda, tu as battu mon corps, Congolais, moi, c'est super, Congolais, c'est fort, ça les langues. Oh, les Congolais, moi, battu. Maintenant, voilà. SOS. Voilà. Pour Ezamo Moulaï, moi, tu continues en gagnon sur Ezate. Sarah, Koyoka, Mobali na Tembe, le Cola Blanchard, Mosaka, Lobby SOS. A sengi na bana wenge ba leader nyonso ya wenge baba za la bloc baba sa la face na grand leader oyo est-ce que ezali ko bundisa musique na kati ya musique te Saratola tadi ngalinga na ngaka polémique a jibe na wera o nyonso ko motika la oyo bon eza on a sens te malgré tangi kombo te mais biso nyonso to comprendre qu'il parle de Kofi. On se comprend. Mais ça n'est pas important. Déjà, bon, ngaïb c'est long, t'as dit. Moi, il aura bon que l'événement a un peu moins. Étouffement. Moins actualité. Non, non. Ah, et cause à la paix, moins actualité. Mais est-ce que l'événement est en actualité? Tu tous à battre. Événement ou à Wingé 4x4 est en actualité. Non, mais tout le monde en parle, ça. Non, yo kate. Et en actualité, c'est normal bato ba lobelango parce que et en akati na bango bato to yebi ke ba solate mais ba kutani ba seki ba oyemba ensemble. Mais actualité ya événement, exacte? Fallait ba créer ba actualité. Bon, on appelle na oteka na maye na ngate ya maye ya rambongo. Mais sinon concert wana engabeta ma bien so ba créer ki actualité. Moni ti sikoyo internet ya pio. Poni to na sujet na bango te to bandi nango. Mais on a tant bato ba kota ba live yindi concert anini na bato bo futa mbongo na bato moni soko créer actualité tadi bato ba sa lo promotion ya kombo na yo sans futa bango $1 netinga tala réseaux sociaux mobimba miniature nga kombo titre nga sko so na sengelo moko na réseaux sociaux to na Google apesa nga ebi ka apesa nga mba moko ko senga te pour la vie place olingo parce que ba ko senga te pour la vie place olingo kine nga pe na chaka kombo na ko senga te la senga te ko senga te pardon ko senga te poso sengi lekela moi be moi bana lekela pour te tu boy bang ko senga te pour battre la chaîne battre la chaîne et puis na nenga positivité quand ndé comme on a vendu na réseaux sociaux pour bazo baba mo ebélé na réseaux sociaux ba bo c'est la kombo na bango to moni kombo na ngakane est-ce que Emmanuel Keita mutu nyonso to akangisa a saisir kombo na ye mutu nyonso to tanga kombo na eta komi tita communauté longno de dommager Emmanuel Keita saliango. Tout le monde peut le faire, sauf que Congolais maïl est allé à la cerveau te allé quoi apprendre te ngas qu'on a quota ba place on a tout quota positivité so na ngina senga le moko na réseaux sociaux au moins point ni Wikipédia pesenga référencement oui pourquoi yé montant a beti kombo na nga à côté Facebook à côté YouTube
amoni niveau ba chaîne différent eza na kombo na nga abi aza crédible ba pesinga voilà donc ezo faire partie pe na promotion na nga yango na loba no soko za na kati actualité ba osai lo promotion sans que yo yeba voilà sans futa no mutu mbongo donc ezo faire partie na kati promotion na nga ke lelo ata na bi na osa sous émission ya baramba batute na osa sous boité na okende chemin na nga mususu mais kombo Sarah ça nini ya stabiliser na réseaux sociaux parce qu'il fallait bango pe ba créer actualité moko pour un événement oyo mais héros na batu bazwa mbongo na batu biso batozwa ite tozo beta kaka li solo ya wenge parce que actualité ezate nga una moni mama musaka o ba diembelaka a epesa makambo ba diembelaka ngoka epesa makambo pour actualité ezate tolobela net ngana tolobela wenge siko tolobela ni voilà merci bandeko balandi na moni déjà kuna bandi da osala ngasi na ndenga sima na boye to bebana j'ai des terres de foi loba okimi wamba wenge pozwa mbonga wenge lobati loba ngana zo kambonga wenge toi na micro te ome papa osaka promotion vrai ou faux Sarah, il y a des choses qu'on ne peut pas parler. Créer l'actualité pour na wenge papa. Mais wenge yango mo déjà eza actualité. Eza actualité te. Wenge yango mo eza actualité te bango tunde bazana ba sila. Actualité wa. Oh. Na sila. Papa tika ko. Où na sila? Didier Masela. Papa. Papa. Otanga kutolo tika otiata we roche sou Didier Masela. Didier Masela sila. Ah, Adolphe. Tadi tika ko. Omoni ba papa wana ba vie na biso wana. Basala ba succès na utolo bangwa oyo ata mission monta sala ngosiko na ndimi pete ezo ba osala asala basala ngo époque na bango essayer l'équipe on dit matadi normalement pour ba beta concert na bango fallait ba créer événement fallait ba créer ba créer actualité mongo sur bango OK biso pe basara toko vanda pe bo esala to lobela pe si jango po ya mutuya actualité ate voilà merci bande ko balandi ya émission le code de bonne conduite Kofi Olomide papa to lobela zela nanu te sera soit natika te continue no kana mono kiola na Kofi Olomide voilà Kofi Olomide azali monsieur l'ambassadeur azali musicien mboka na biso clan wenge bazali ba musicien ya mboka na biso to simba na ka loboko na loboko nini pe la kisaki musaka walo ba concurrence ezala kaka loyal Mosaka mona mboka le président Mosaka na monokone atangi kombo ya kofite me biso nyonso to yebi kaka ndenge to na DG fonctionnaire voilà to ndenge to ya lo nga yo place mo boy ba finga me yo yebi ke ba lo bana sara donc gauche droite ndenge tozo yoka mais au moins ici je demande na congolais nyonso na musicien nyonso on peut pas raison ba tcha comme na liste de pour affaire oyo ezali affaire ya batu nyonso chaper place à bien à affaire oyo eza affaire ya batu nyonso c'est un concert oyo ekosangisa ba congolais nyonso c'est un concert oyo ezali ya unité concert oyo unité ezate unité ngwana bo bana na makama dossier Mosaka unité za kaso imongo unité ngozaka na bana wenge lo bata Kofi Olomide unité ngona na bana wenge babengi sape Kofi unité ngozaka na bana wenge tadi yango ba wenge ba bengi sa ngata yokana unité eza par rapport ya wenge wana déjà ezo ko représenter ba province belé n'est-ce pas mais yoka n'est-ce pas oui unité o wenge ça les a mabete mais ce que unité wana eza na nzela ya ndule vrai ou faux vrai kasi ba musicien mususu ba kana bango pe ba rando ba bongisa ndeti faut pas bengisa pe Kofi nani maman affaire wana eza affaire ya bana wenge Kofi donc osala ni papa fête la biso Loreza fête na biso to ko bengisa ba cameraman te et bon donc ayebisio que wenge bana ba surprise na bango peut-être pe surprise na bango ya mutuya maman surprise na bango pe ya mutuya et ko pe vous appeler Kofi papa actualité est-ce que yobi que na Kinshasa awa na Congo awa to tikalika na Kofi so longoli clan wenge akoki pe kozala surprise mais je na koki dogo bimsela yo don nyonso te Sarah c'est-à-dire moni lo na lobi na bloc c'est-à-dire ali amour
Olobia, on comme il se la réunion sauter à comprendre. Voilà, Bandeko Balandi. Bandeko Balandi, tu peux comprendre, t'as dit à Kokolobate parce que écoute, sur un mec qui a beaucoup de babi, on a mis à la porte. Viens sonner. Biso kuna babengana biso te mais viens sonner ndo babengana ki jomo ya ba veste. Aye bisi yo finganga na niveau te. Donc yo ya place on nga sikona. Donc muto za sans niveau. Non, il faut être ya kabiso erto sala ba émission to finga ka batute to kenaka na ba insulte na ba vie privée ya batute. Atuniye toi tu m'avais insulté nga. Nazana niveau te maman wera azana toute une génération Zela afinga kai dans le passé vrai ou faux te afinga kai dans le passé t'as dit vrai ou faux eza vrai concert bango ba beta eza ya unité akolimbi sepe zela na sisa Sarah zela pour karozo kota o zela na sisa balimbisaka mutu oyo azana besoin balimbisaka ye la personne oyo amikitisaka ye liboso asengi pardonne-moi balimbisi ye voilà ce qui mutu oyo yo osali mabe ozo ko santete na mabe yo sali on reconnaître yango te osengi pardon te émission ça fait combien d'années il y a pas mal de temps ici il y a pas mal de temps il y a pas mal de temps te longola mon français combien d'années mais déjà même pas 3-4 ans, ben voilà. Et ça, bah, émission s'il te plaît, tu n'as même pas té. Sarah, regarde notre question. Yo, montre notre question. Té, papa, ils ont 4 ans, ils ont 5 ans. Ce qu'on a 5 ans, et alors, on a 5 ans passés, t'as dit. À 5 ans, pardon, té. Voilà. Il y a un autre qui a 5 ans, pardon, té. Ce que tu as 4 événements, moko, oyo, chef, chef ten. Voilà, allons-y. Tokei. Ça dit plaira. Non, je vais pleurer moi. Tokutani siko conférence mo on a la chef. Ce qu'on a quand la conférence voilà on parle de l'unité. Ko sangisa ko yokana. Et puis toza ko organiser concert moko pona mboka, pona bolingo, to sangisa to limbisa parce que bango pende bazana keba oyebi ke wera choka Blaise Boula fort. Ba batu bako solate. Mais si quand mutumo afinga après 5 ans passés, écoute ce qu'on événement moboé auto se réconcilier na batu. Ya na ochana se. Na olobane oui na mutu. Et puis que yo chokanga, et puis ko finga tel. Tu mérites même pas ozala art. Mais parce que auto sala o eza pour la réconciliation. Yango zawana. Et puis ça mutumba ma courage loba pardon président Limbisanga. Sarah yo oko sala non sala yo oko sala ya finga ngaku batu ba finga nga ba inani awa mais na sola na bango bon 5 ans bandeko balandi na bon mamutema nga mwindu pendant 5 ans na calculera journaliste te a calculer ka ete maman eza kakanda Sarah t'as dit babi bozo ba 500 hein bandeko balandi ya l'école de bonne conduite nazui nangelo Sarah nazui lo tozala to solo la tadi soko zui to lobika ko zui te nde na yokeli nde o yokeli 500 bango nde bazwa nga nazui nangelo côté voilà nazui nanga donc que le côté juste tozaka pour la bonne cause non lingate place Kofiaza ba dénigrer Kofi place Weraza ba dénigrer Wera ou JB donc baza ba parents baza ba koko même bango nyonso wana eza kitoko taso linga créer bango ba rando na ba âge na bango ba osala bango nyonso wana déjà baza na ba koko alors bazo mériter papa tika nga na analyser awa tika yo zano de na kati ya batawu mama komi na 40 minutes 40 minutes ya pomte nazo analyser na voice mosaka atika ko créer ba biloko azo linga la musela jiba ko karando wana te Wera ko kate Kofi ko ba koli azolo banini batawenge pe bakangisa porte-parole ya Kofi pour balakisa bango ba wenge ça sert à rien jiba koli Wera koli Kofi akoli pourquoi bolinga bokota bango na makamna bina buzoba yo mosako lo ba so buzoba na komba ufe ya Kofi aiso pe porte-parole ya Kofi lobi buzoba na komba jibe to ya Wera to ya wenge 4x4 et musique kenda bongo bino ba sankara ba mikala nde batu bosaka barando mais il faut épargner quand même les leaders parce que campagne ya sala eza bien te tanga lo ba ke bana wenge aola muselo eza kimokala te eza musala na bango c'est leur travail. T'as dit. C'est leur travail, non?
aza porte-parole, c'est ezali est-ce que non, baba porte-parole te. Musicien nyonso aza yemoko porte-parole. Bango ba porte-parole te papa. Faut faire très attention. Et ça biloko biso lo ba na média metolinga ko s'informer te. Musicien de porte. Moninga ne naza boinga mona porte-parole nanga. Po muta ebi makam nanga ko lekanga mo azate. Muta lo ba mam nanga bien ko lekanga mo azate baba porte-parole ba mikala. Te baza ba porte-parole. Oui. Baza ba porte-parole. Ate yo na comprendre po ba bi 12 ya makasi kuna hein. Mwara tadi te mona kiasa ke misona Sara lo ba ki kuna. Voilà, bande ko balandi. Ah to lukwa moto kabwana na Sarah, comprenez qu'il y avait tellement ça conseil na Mosaka atika ko exciter loro moko boye wana ce n'est pas bien que bana wenge olandi ngote bana wenge bino pe bokangisa porte-parole na eto laksa ke to abate wenge ou quartier latin bango tu baba artiste mboka na biso basaka fierté à Congo to lingi biloko wana te concert wana eza ya unité yazo yana mamba barando sila kala oya na ngopwani. Merci Sarah. Merci voilà bande ko balandi ya émission. Oh j'en profite pour dire un grand merci à maman Zozo la femme de papa Noé Mavakala Nzinga. Merci beaucoup, mille respect maman Zozo obonga na papa Noé Mavakala Nzinga. Un grand merci à maman Déborah Lubanda Kilo ya ba mère à Calgary. Merci beaucoup maman Déborah. Merci, ça me va trop au cœur. Un grand merci aussi à maman Pamela Moussassa. Maman Pamela Moussassa, la Barbie depuis Liverpool. Merci beaucoup maman. Un grand merci na Blandine Tata la bisika Zwamio TK 09 bisika nyonso donc Zwame bino Lisette Matala tata mwasi ya bana nanga na linga kabino mingi bino bayebo linga pe émission oyo mingi bozwa émission oyo bo partager ngo et pas bandeko pe baza na besoin bazwa quelque chose pour na émission au le code de bonne conduite to yamela kibino Sarah Tola mokolo lelo ande to luka moye to kabwana avec Sarah Tola. Un dernier mot et puis ba dédicace non poto kabwana. Te likambalo beate concert eza unité batika bablo apampamba na ki kofi à moins que zalande na utolo ba ki ba nga ba créer actualité. Ouais. C'est ça pour nous créer actualité, ça pour me mais c'est ça qui va la musaba bilo abarando. Moi j'étais concert wana qui n'est nul parce que ça pour la unité. Donc unité wana et aux ana une importance té. Donc baluka moyen batika babilo ko ana ba pexape Mosaka concert les cas bien. Mais c'est ça dans cadre actualité. Et ça on m'a bête voilà, merci beaucoup na batunios tout. Au Bolinganga, sponsor nanga Majabu Gospel, Azir, Fondation Sarah Tola Fossate. Merci na J Magic Adassa, merci na ba partenaire nanga Tata Poe Fapekato, ma grande sœur Bambote na yo, Bambote na maman Mapasa Yaya Moto, Bambote na maman Gina Amatou. Motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï, Bambote na maman Madolelo na Germanie. Motema papa Samuel, Bambote Belé Lisusu, na Amelia Moeba la privée de Orlando Domingos, sans oublier Jenny Bet Industriel, moi c'est à Pembe, Bambote na président Charles Tamboué, papa Diego Milito, Bambote na yo, Bambote na bébé Brian, Bambote na docteur Patrick, prophète Mobik ici, Bambote Belé pe na président bébé, la présidente maman Nathalie, bana nyos tout, ya Sarah Tola TV na lingi bino mingi. Voilà, merci. Voilà, bandeko. Ah, on est au point, on a boka mutu moko. Vas-y. Bon délivre. Je te salue Bisika et Zwamio. Et joyeux anniversaire encore une fois à Ninel Sindani Mafuta. Joyeux anniversaire à toi, no. Papa. Non, non, comprendre ça raté. Tokabwania, papa, 4 émissions, 4 émissions, 4.